mbote na bande konyo surtout bozuli bakwa kolanda biso en tout cas na ngonga oyo merci na bino babone na biso bolemba te kolanda biso bolanda ka balien surtout tindela rabino kuli media télévision za wana pona kopesa bino ba actualité na boende lelo actualité sur ezali pona mambo oyo ezali ki bongo kolobama depuis lobby na 21h que moko ya ba comédien na biso ya République démocratique du Congo na kombo ya Dadi Dikambala akufaki depuis 21h tozaki na mwa kokoso ya kopesa no ba information to linga ki to vérifier à la source et to mona ki ne to tindela bino bilili depuis butu que c'est vrai akufaki na 22h minute qui était pour lancer la bino musala lelo na tongo to ye bongo kuli media et présenter bongo ba condoléances na famille biologique pe to la kisana bino lolenge nini matanga ko sala ma awa na veni mo pono numéro 16 na ngiringiri musikate na prince ya Kimwenza na Boyende to ko la kisabino to zana de donner maweja to ye penza na résidence familiale ya comédien na biso Dadi Dikambala pour to la kisabino lenge nini ba matanga iza ko sala ya Dadi ya Dadi Baba ya sikale debi Quatre na bimi pour que ça tu n'as la déni du côté ma frère qui a au gâté jour et zibino artiste et car Zonzambe kanda ye bisika batu doye batte to kondane pesa bete zambe moga ibina wasala makabu na ye ezaka batu de bazoku pesa ngo normal mais et pas biso ba artiste ndele kinzamba sunga pesa kimya katana ni bonda la zamba katana loko esila kimizete zambe masonyele de zakaya bien zakaya malamu tobete baloba so mutakufi bolobaka bolamu na ye aza mutu mais ongala mone pa dajina na tsala osawe pa mutu te ere to sala kanda ukosika ndikosila aseka na ekaka asirika gate ya dalina asirika gate ya dalina sala kane sengo baba ya sikale debi na appel moko ba 0h copine nga benga nga mais na yambaki ete ba 6h fani que Dadi a coupé ma vie na habité à Kati na fumé ba moya na ba risque ya butu no surtout boye bininge Kinshasa ezalaka na butu courant et pas izate banzela pe na mbutu donc basala que faut bakomi na souci wana na bolingo bazana ngo ya ndeko na bango bomo ndé mususu bazangi na moya ko bakuta ezate likolo amawa kolela na kolela ndeza awa to kokuba kande to kuti bato ya famille ya quartier bato no so bazali katale ya mboti na yo katale ya sango kitaki wapi ndeko sango ekutelinga sango tango ye na zaini na zaini ya olala donc na yebaki eloko te na zaini penza na pondi na ba 6h na nde na simbi téléphone na moni ba appel manqué ya banda 0h ya bato ya libanda bandeko na biso ba diaspora ya bandeko na nga ba artiste o bazalaka wa ya famille na nga nde babengi nga bon na zaini na idée moko ya mabete idemo ya mabe na mutu na nga ezai te nazwi téléphone nasimi nakuti na ba appel manqué ya boss na nga Jean Thibault Chiwawa nde na meki ko rappeler nde bazo apprendre nga que non papa Dadi Kitambala 6h na 6h lelo na 6h lelo makufa déjà banda lobby na 0h bani katale ya uzamu o salipe ba usale mingi umela msala na yo bona papa Dadi relation na bino ezaki ndenge nini et puis ba souvenir nini nzanga relation na biso ezalaki yaya moya musala banda na banda musala
nakutana na yaya mobwe azaka bien dans lukuta mabete natika la mona place ya Dadia Silikite lukuta mabete na ba aneni so ngana banda théâtre natika la mona place ya Dadia Silikite ya Dadia azaka ka sekaranika azaka muta isengo donc même yebino bwana kanda place wana yeta ngoya eza toujours esengo natika la komoni na kosilikate donc nazwa petan ya jouer na Dadi ne ya na Dadi donc ya mabe o na mona ke pane bon na okolo bateke mbati msuba okolo bakaote pona kufi mais au moins la plupart des jeunes filles toujours les laïcs parce que il y a cause à ta place mona lo yengene obengao so mono surtout même bando le ko ka kita yaka kwa bazanga nete ke pona bière to penini to pe secret pona sombelote donc on a toujours ana ozaloka obengo ka ozala la bienvenue panae donc natiko lo moni ne lokwa mabete est-ce que ndenge abela ki wana bino tant que ba artiste ou artiste ki to boya kana eta ndele lo to kuti ndekwa komi bongo mo ebembe non to assisté ya Dadi toza na association na biso bomoko ekendaki kotala e o wapi bomoko mobimba to 555 bambongo ba délégué ki bakonzi ba ebakata ba Gabriel ba Christian Shoga o wapi ba yeki tina ndako ba yeki kotala e kotikila enveloppe na ye à part wana association msusu ya bande konso ba diaspora oyo ba fiston sai mavinga bazali ba Ans Luzolo ba Domaze ba Bibi Sisiara bande konyoso baza niveau poto wana ezaka aimons-nous réellement vivant ba équipe tango la duchesse après kokunda pululu la duchesse ba Ans bakende kotala papa na biso Dadi ba équipe souti anandaku ba équipe kotala ye donc ba association bande ko pe msupe ba kotala ye pe mais à part wana ezaki na association mutu omoni mutu na mutaza na bolingo na ye o apportaka et pas ya muninga donc ya lokwa ngana rashu to ape na bolingo na biso par rapport ya lokwa na sala naza chroniqueuse naza pe artiste comédien naza pe na bato o nazaka na bolingo na ngana bango entre côté na biso ba artiste ezape na bolingo naza nango côté na biso ba chroniqueuse donc omoni mutu mtana bato mais bato penza mutu mota tike ya Dadi omoni tant mutu asolo la bien zala bien et surtout garçon bio azali na problème na mutu te na suka on dirait yebaki ki okende na ye aisa biso ka ke non Catalina na changer combo mikolo ba komo benga nga nouveau né et nouveau né na mutu pesa ye combo wana la fille azane pe kutu toko ba comédienne à 100% mais azaka mingi na ba comédien ezabongo na la fille ou avandi wana Judith Fololo donc yango moni aokoka vraiment te yemo pazana za sérieusement malade mais tia banda ko sola na Dadi zo ebise ke aza bien akomi bien parce que ayebeke lokwa ye pas bela donc ça bien te tant apesa ke kombo na nouveau né yango ka batinso ba olela ba nouveau né donc azwa ki kombo na ye asalela ki kombo na ye awa nde ezali vraiment numéro 16 ya Avenue Montpona wapi pai comédien na biso Dali Kitambala babi papa bio azali kovanda na bone tokoti po totala na ba voisin na ba membre ya famille na bana na ba maman ndenge bakolela penza ndeko na bango ni mwana na ye ya mwasi jeune fille na ye oyo ezali bongo mwana ya papa Dadi oh mwana ya papa Dadi mwana ya papa Dadi ye wana jeune fille na ye
bozalaki pour s'organiser parce que belle to qui ko bela na eza les humours tempé parce que boza bo assister to azalaki délaissé to soutien le pays zalaki question elle bosso elle kamba la belle vraiment mingi en tout cas ndeti ngai na bango ya na à chaque fois pour ngale bato bata ndako moko toti ndako moko nga na ye pa ya présence ya tout là donc toza va bana libota azalaki vanda makoki nyonso yo soki kozanga bamoyen te possibilité nyonso vraiment azalaki nango mpe ya bahôpital ya mine na bango kota tozanga makambo nzambe mais mpona sango ya liwa na ye lobi nga alalaki 20h ba 3h moins nazolota ndoto namoni basimbi dadi nazolela dadi makasi wana se ya ndoto nazolela dadi makasi ntango ndoto ekatani nasuki eza ndoto ndoto mabebe poani nde nasambeli moke nabitinga afungola telefone ntango nafungola telefone namoni publication ya liboso nandimi te nakoti na wana ba 3h nakoti na groupe na biso ya Baptiste comédien ya ANTPC nde namoni président Elombe aye kopublie yango ndo namoni apres nayo confirme ke eza ya solo nalalaki sute ba 4h45 nalamuki na sokoni nasambeli 5h mbala moko na ye awa korejoindre baninga mosusu balalaki awa bakendaki en tout cas eza passivement mpona kozanga ndeko Dadi Dikambasa. Merci beaucoup. Papa Nsaka la place à Pembe. Papa Nsaka la mbote. Oui, mbote. Mais oh, excusez biso vraiment. Tout le monde toye ba ndeko Dadi, tout le monde qui na ba bilili, na ba réseaux sociaux ndé ba ko kota la mais toye bité ndeko Dadi a wumé la maladie. Ezala ki nini oyo esali ki lelo bo sauver. Nzambe azala sauver te, mais to bengi lelo ibembe. Pas pour le traitement mais akufi na. Hein? On va cause traitement makufu. Dadi avec na ba koki nyonso. Ba tu peux ba sunga ki ba sungaka. Ba ta minene pe. Mais akoki te akufi. Olandi? Donc azo ki traitement pena bien. Kobela nini juste pour to mola ki lobi la habilité to yena butu. Bazo lakisa biso na téléphone image moko. Les vir pe tungisa ki malaria pe sanga te ba typhoïde. Mais eloko pena asuka laki stomac na ye ezwa ki cancer. C'était ça. Fallait pas opérer. La souvenir aux alentours pour l'indéco. C'est belé moyen le bango zati. Il y a qui petit à katit. Ça qui belé au sarna. Sur le le bab et bab tu vas se interviewer. Tu vas aller m'boulane. Tilé. Ya passe. Donc. Maman est bizarre. Bizarre. On n'a pas le choix, donc ils ont passé. Vraiment. Ma souvenir, il y a de Dadi. Aux alentours. Ils sont belés. Ils sont belés. Il y a nouveau né, ils sont belés. On va faire vraiment. Ils sont belés. Parce que comme nouveau né, on a un moment. Pour expliquer ma maman de belé. Même après, c'est pas un problème. On va expliquer même après. Pour comprendre, comment il y a vraiment émotion. Ninja Bakbaïba, information à Tongo, ça a vraiment émotionné.